Bonjour, bonsoir les abonnés de Vision Plus Télévision. Nga wabino la bellissima na ye mbangu na lombango nyonso balobi ezo yinda na monde na biso ya théâtre awa kemal bandeko to solana no mukie makambo ezo leka na monde na biso ya théâtre. Monde na biso ya théâtre ekomi toxique. Monde na biso ya théâtre ekomi osisa biso na posa ya kotala théâtre bandeko. Tolali tolamuki lelo ekomi affaire poison ebimi ndenge nini. Tozawa na théâtre totikala kaka na ba groupe mibale ba fan ndenge zaka na muziki ba fan ya Fally na Ferry liboso ezaki ba fan ya Wenge Maison Mère ba fan ya BCBG ndenge zaka na ba politique ba polémique eke ezongi lelo tokoma sikona mamba Bakuk na famille Bota Bakuk famille Bota Rando na Asir Rando ese esali ata ba 5 ans depuis to bandi makamba ba Rando oyo ezo sila pete ezo mataka kaka ezo yakaka grave bandeko bafinga na bango balobanaka mo ba fan ya kota sila mams soki ba attaquer côté ya famille Bota mama Belvi Kandi to talaka to yoka to landela mais oyo ebimi na mukolo lelo bandeko na ngai somo tolali tolamuki to bandi na yagola tomboki mabe alobike décor na Belvi Kandi balobana lisuté parce que Belvi azaki na besoin akoma kobima na décor akoma likango na ye bandeko décor aboyi po azana mwasi na ye ata bino moko mamba bongo za ya solo ou bien Rando kaka nyonso eza permis beta ka nyonso beta tolongwe na oya yagola mama tokoti na likambo ya moneno epandi mokili na minute eza ya kuyinda midala Taylor ye pe kuna tikite ye aza kota mams aya lobi nini ke décor alobi ke Belvi atindaki ye akende kotia poison epa ya Jérémy Chabani po baboma Jérémy Chabani bandeko azo confirmer ke décor mutu alobi siko toyebi te décor alobi yango pa na ye décor alobaki pa mutu ayebisi ye makambo ya minene bandeko. Pourquoi monde na biso ya théâtre ne elenga kotala théâtre ezozala lisusu te bandeko elenga kotala théâtre eza lisusu te pourtant bandeko na biso baosalela biso ba théâtre kitoko so okoti na chaîne ya Sila Mams SB okuta ba théâtre kitoko otali vraiment théâtre osepeli okuta ba théâtre kitoko osepeli meto obeta su masolo ba théâtre ngote tozo beta susu so pe bo remarquer ezozala boy so ka ba lancer histoire moko na tous les deux chaînes oyo kaka Rando ebandi na katikati batiki so ka ba théâtre ngo esili Rando yesusu makasi bandeko na ngai pona nini boye Rando bino nyonso bosala théâtre famille Bota babakuke bafani ka oyo mutu baomema ba Rando nyonso baobebisa musala ya baninga bino mo bosala théâtre mo bozo comprendre te ke musala na bino nga théâtre ekomoke na okufa po eza na bato mususu bazolinga lisusu kotala théâtre te otiela ndeko otota théâtre moko elekaki ya Sila awa te kitoko titre nango boye otindeli ata lien natalaka wana te nga na famille Bota otindela pe muta famille Bota boye muta ya Bakuk kuna ke kote kuna famille Bota Belvi titre nango eza pe théâtre nango eza pe ezoleka na chaîne nini solo bika na Belvi TV nga natalaka bango te Ponini ponga naza Bakuk totala niveau to bebisa musala ya baninga
bango mo bazo bebisa biso pe batali tozo bebisa po to kota na barando moko to kotisela bango eko apporter nango eloko te kota na ba chaîne ba nigérien oya kotala Rit Kudu ota mususu akotisi ka théâtre moko wana 2 jours apamba beti pe 5 millions de vues mais na biso to suka kana ba 100K ba 200K na 1 mois pe 2 mois tam supa ne mobimba obeti ka suka 200K mais rando ebele Belvina sila ba olesa bato ebele na barando oyo bandeko na ngai eza bien te bobongisa musala na bino bosala musala kitoko to bandota groupe salon neti ngana bona muta théâtre na linga vraiment kota théâtre to tala ba groupe salon awa ezaka na ba zobo lelo ezokende te barando bo bebisa musala bandeko to lala boye boya obimisa makamba somo boke balingi baboma mutu aotiela mutu poison est-ce que ça na sens ata kutu soki eza bongo angoye donc décor azelaki kaka longwa peme na Belleville po akende kota style en plus bino nyonso boza ba acteur na ba actrice professionnel ndeni boko komaka na ba niveau r mo boko maka ba mikala ya baninga na bino nyonso pe boza na ba chaîne YouTube na bino énergie wana nyonso ya kosala okoma mukala okokozo énergie wana te olobela makambo important ya yo moko omatisi pe chaîne na yo donc comme si koyeba na to kofula mango ezozalaka na mabe Belleville atinda décor apesa e poison akende koboma Jérémy Chaban niveau 1 na bongo po na nini po Belleville ozwa nini soki peza ya lokuta bokoma na point ya kokosela mwana mwasi ya bato likambo monene boye po na nini bata maboke kuno kaka kote kuna yindi kodo ezo kipe sutena nazo swana na nani rando na rando est-ce que po botalama il faut kaka bofingana bokola saka na misala tende bozo sala misala na binobo eza su kitoko te esa su bien te donc comme si boyeba na bino su te ke nde boza wana boza ba donc non comprendre écoute na lobanini boza ba éducateur de masse mais makambo bozo sala bote ya biso su eloko te rando na rando eyindi oke koto olongwe koto ozongi koto oyo monde ya théâtre komi toxique ya niveau ya mabe ba accusation moko bozo bimisa eza très grave bandeko nazanga mote na megana oyambela bino kote ya famille bota ya lobi aza noko ya famille bota amegana ko éclaircir biso nano makambo ebimi lelo makamba somo ya soi-disant décor ayebisi bamida ayebisi donc ba fan bato balobela mams ke yena Belleville babebani parce que Belleville atindaki akende koboma Jérémy Chabani moko oyo pe asala musala na bien na Jérémy Chabani officiel toyebi biso nyonso ndenge pe bandoko zala na Belleville kandi mais na ndenge pe bazala pe disu te so pende ni toyebi te donc toyamba nanu Jericho Betox oyo ya famille bota après tokoyambela bino susu kote ya mams si la kuna na bakuk bango pe baya koloba po makambo ekomi somo tozongi lisu noko ba famille bota phone ezoleka te aza connecté te donc soki pas à décharger pas le beka zo charger phone mais simbi te to continuer na biso to meka so atambala sima to meka kozwa bango po to meka na kosolola po ezo sala vraiment kitoko te bandeko pona nga na osenga na bino
to consommer ba théâtre na biso so ozala donc toza ba fan ya bango nyonso to pona soute na kalezara biso nyonso to fan da boye ata biso ba totala théâtre na CD ezaka oh Major Bisadi da che oh ebimi kunesa ok kosomba ezaki te to banda opona te oh te groupe Kilimanjaro na osomba te oh koto les amis de théâtre te na osomba te ngana linga bango te non to banda consommer bango nyonso to sunga bandeko na biso esala bien biso pe ba fan to longwa na polémique oyo ya salite oyo ezoya kaka na ebite so bino mo omona nde makambo ekomo kendela na Kongo ngo peso bakangisa batu te na yeba te pona bamboka mususu ezobima na bakofinga na mususu ezobima awa ba mususu na bamboka mususu vraiment ko bokota tina ba prison mais awa ekoma nango lokwa matière ekoma nango buzz ekoma nango via muto ko ya pe bando beta ngo lolengo lingeli ni ekese ata bino moko ya izalaka famille Bota les abakouk de mams tokende biso nyonso na Bellevue TV titre moko ebimaki kuna o so deuxième épisode déjà so na bosani te soki vaccination ngana obeta minoka na ndenga ba anglais vaccination bokende kuna na Bellevue TV bokende kotala biso nyonso tokende so pe tozongi kota les abakouk de SB ya sike kotaki ndoki to prophétesse yango peza somo tokende famille Bota tokende kuna tokende pe kokota totali et ça là bien makasi biso so bango ba osala polémique la bango biso to boya na biso polémique o mona nde makambo ekoma okende ça bien po oyo ezoleka oyo nundu somo lobi toyambela bino famille Bota moko toyambela bino abakouk moko to beta nanu bien kati yango makambo ebanda ndenge nini bomona ngonde ndenge komo kende otindira nana lukoje na tini oli ya famille Bota ete ngalinga famille Bota te ngalinga mingi sila otindira kote boyo Mireille Lunga kota nanu théâtre ngo kitoko obando beta ka mutu isola théâtre boyo kaka théâtre ngo za kitoko ya nana ngo sali yango solo bika o Bellevue kandi ngana tala ka ete ngana muta mams ngana tala ka ete ngana za muta famille Bota to yoka na bandeko baza pe ba congolaise rwandaise azate bana masolo e bandi rwandaise azate tokomi lobi to ya lisusu pona to solo la vraiment to banda ko yambela bino siko bato ba famille Bota na bato ya bakoki to beta na masolo ango tozo kende wapi po ekomo kende mabe makasi ti egokoma kuna na komo yoka deja o mutaboma ki Dadi Kambala pesa ka Bellevue kandi tala siko ba niveau makambo ndenge ezokende tala niveau ya makambo ndenge ezokende kala mingi ta uta suko bima o ya Gabi na mama Teresa bango mutu baboma ki soki Diana bozo mona bakization ngo niveau ezoya non boyete monde à théâtre tozaki tozotala bino na esengo bino pe boza bien nyonso ekende bien mais lelo vraiment comme lembisa toxique bato bakokala monso ko makambo te bakoko approcher sous te batala katala bino po mabe makasi ko nga pena na okamwa ke lelo pena na fanda na yoka ke o décor alobi po na Bellevue mabe seke mokili yango liboma banga mokili banga no bandeko to bongisa bobongisa musala na bino na bino moko biso kutu bafani te bino nanu bobanda kobongisa po bino moso boche bomoko boyokani boza bien biso pe bafani biso batolanda bino pe tolanda bino
tozala pe bien na bino esenga te ke sila na Belleville fo bazala na rando po bateatre na bino etalama bino mibale bosala mosala kitoko neti ngane na boye nakotaka na SB natali kobande ti suka na okota pe na Belleville na kotala ebandeli ti suka na akei su na ba groupe osusu kana ba chaîne oka ya bana poto pe basala pe tokoti na kepa Kevin Sydney na koti Natali na kepa Omar Kabongo TV na koti na nga natalaka tout na otala tout so mwenga vraiment na otala théâtre te o chaîne mo na okota te c'est que ba joie na bango bien te ou bien ba okoka pe na osala bango bien te mais ba ono se tikali to kota kana kota natalaka tozala bongo bandeko pona biso na ba fan bato tolinga vraiment théâtre to koli vraiment na monde ya théâtre po ba biso vraiment bo to koli vraiment na monde ya théâtre totala théâtre to yebi bango pe bien ba mso pe bazana to sola kitoko musale ko mobeba mabe makasi théâtre komi na bamboa kela do yo motango oyo kapela o bordira mutu boye ota koto o apesi droit de réponse ba droit de réponse na ba droit de réponse na kata théâtre elengite goûter ya pichukanga ya nanga na kata Lyon mobala libala mobali ya made donc talakaka neti ya linga mingi aminata son père siko yo kakabo yo koto aminata jouera te o koto boyo koto elengite elengite dani nzila na Diblin avi nzila na Diblin bafanda benga couple moko gu kitoko bafandi baota théâtre siko bino na bino mo bo bomana onga na tourna koto te nga koto na yakate non bozongela nde bozalaka kalako biso totala ya CD biso totala vena ya CD les amis de théâtre ba Alpha Bokole wana ba osaisa ba théâtre totala vraiment ya CD donc toyebi ndenge théâtre ezalaki opesa lengi obimisa penda 10 livres osomi peta musu 7 épisodes donc bimisa penda 70 livres osomi no ka théâtre okena ndako ofandi olexi journée otali en théâtre ok totiki bino lobby tozonga suna ba faire okaya makamba théâtre affaire poison ebomi mboka décor il faut ya ko expliquer biso makambo oyo ye muta yebisi mida ou bien mida fandi na eka ameki afonde lobby tozonga awa chombo tokosolola na bango. Merci beaucoup. Toche numéro place wana so posa na question na yo obi osolola na batatea te tolinga o meka kutuna mwa question na yo wana komela bisoka na WhatsApp numéro wana eza wana et ça bien na tiki bino na linga bino mingi tomonani lobby salon Bercy chez Jackson Mangala London City. Kitoko makasi. Abonnez-vous sur Vision Plus Télévision. Ouais. Biso yo tozalaka toujours 9 ans déjà bientôt 10 ans et ça la kitoko makasi. Bye bye.